ozali likoti ya bombo ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai ya kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpona ngai esekwali ya baye bakenda ona elinga ya kosekwa. Ça va? Bonne. Très bien. Bonne. Ça va? Où tu es là? Tu es là, tu es dans l'hôpital. Non, non, yo. Bonne, ça les a bien. Ouais, ça va, ça marche. On est malade? Bon, mais comment vous avez dit? Ouais, mais ça va, c'est qui? Mais ça va, mais comment quand tu as eu? Ça me ça va, mais même, d'ailleurs, vous avez traité mon PDG. Donc, ça va bien. Oh, maman, ça va, donc, comment on a atteint mon colonel? Comme il y a beau. Comprendre? Secrétaire, nous avons une idée. Ouais, à déplacer. Ah, on a une fille, nous sommes à part ça? Ça va, quand nous avons les Sengotés. Vous avez les Sengotés? Non, mais ça, les Kingi. Mais il faut qu'on paye ma retour, on la sur le ménage. Et c'est tout ce qu'on a comme on a besoin de ma case. Besoin de oh, besoin de casse, il va besoin de nénite. Raconte-moi. Il va besoin de nénite. Racontez une nénite. Là où tu es hôpital, nénite. Là où tu as qui contrôle. Moi, je me connais le rose avec moi, na yote na baki na tali na nanu soki ndini. Nilo na yel c'est pas docteur. A confirmé nga na za na 3e mois de grossesse na. Tiens? Oui. Yangai? Bon gazakala. Je pense ça comme si quelqu'un m'a monté. 22. Ya bana mikio ka yabso mikoro. Grossesse. Qu'est-ce que c'est? Dernièrement, il y a qui anda comme on a été na kulia batondulo, apaka paka. Urimarga kiti, basafu. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On canne ici. Ngalo kansani. Ngalo kansani do koni yozali. Mais pour la former, c'est tout. Na zangi mbongo te pona kuboko la yuko zangi mbongo te sana nguti. Awazala mwana bo ere. En tout cas, les Camerounais, ils ont fait 12. Et bien, il a beaucoup de soutien qui t'a coûté. Si les communes ont fouillé, ils ont fait un ah oui. Na moni sur l'autre, ça la tête. Mais il y a un casting, ils ont fait et comme ils ont fait attendons le bébé. Bon, on a un cas, c'est un peu long. Oui, Olamba. On a poussé. Même Yango. Ça. Un après-midi, quand tu es sur la restaurant, vous êtes sur la pas on a encore dérangé, tu as un message de ça va. Au revoir, chérie. Au revoir. Bonne journée. Ça va. Ah oui. Entrez, s'il vous plaît. La solitude, ça me fait marathon, là. Vous savez ça bien. Tu me dis bien, tu joues quand même le téléphone, je mets mon biba. Le téléphone, ils ont les cartes, tu comprends, hein? Ah, mais tu souffres pour te y a transport. Molunge pai, moye pai, transport et pai, tu n'y a pas mis pour comment te comment. Ah, on est que au Cameroun, il y a des gens qui sont comme Kimba Balamoko, tu sais, le papa. Chérie, tu as mangé. Allez, allez. Eh, gas, Maroko Kamuto. Autant de choses à la biseau. Et de tout sur le bitin à nous. Azun Azun di mani, nous sommes
bakolalisa ta biso ngalisa biso yo chali na makolo maza mobali na muti hasa mobali yo mutu yebi mieke ngai ngasi kuna moko koloba ko improviser makambo so na sima no ezalaka te yo fosaka fa oloba bien oloba bien so neti na mosala papa pe na mwana aliye na nte Parce que tout ça, il est commun. tout ça comment Tu vas manger quelque chose, hein. Venga Coco. 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 Dama. Madame, maman t'a oublié. Pourquoi? Ça, il a un plan quoi? Papa de grenouille, ça. Il y a ça à la page. Ça, il est pas de grenouille. Na Makemba, banane plantain. Ça, il est plan quoi? Garni. Tu as pensé moi, papa. Coco, ça va? Comme ça, les autres. En plus, ce qu'on doit Lukanga, tu me fais ce plaisir, même si je ne reçois pas aujourd'hui. D'accord. Hein? S'il vous plaît. Merci, président. Pas trop pour recevoir, tu as besoin de repos. Parce qu'on oublie à tout. Malaika mtamila kama kutoka kwa Mungu ya kinamwe alors malaika si on fait tout mais quand la fête ya grand frère de Liko ya Rotterdam mais tout mais pas pour la fête pour la yé pas ça fait assez de temps un peu pour pas aller dans vendre pour y Yemo kaka swandi. Chérie, t'aimerais n'a expliquer où? alingaka expliqué au moins et papa Eza na wo. eza ndenge wana te oyo ozokanisa papa soki oyebi mwana mwasi oyo ndenge azosutya mabolongo na se azobondela nzambe akokisa posa na yo na ye okoki koyeba te so momisolo na ndako na papa ezali kuna tosenga opardon peut-être ocomprendre yango ndenge wana ezalaki te malaika alingako mingi yango osala mabe te la pauvre fille alali te abi akokoka te papa elo satan akabola bino te bozolela nini kotika kolela di mobali no aza pembeni oza mpe pembeni na ye eloko nini akolela eza wana asa comprendre na ye ke makambo nyonso ezalaki ndenge wana boza kokanisa te mpasi ani ozolo tozolela siko mpo yayoka motema mpasi ya kobela awa papa donc si vous savez on est venu tout simplement vous demander pardon so opardonner ye peut-être na incident oyo ozokanisa mais eza bongo te soki oyokolukela ye mawa okanisa malaika azolala te azosouffrir alali te alobi te mobali na ngai oyo naomona mpasi azosenga na nzambe apesi epeli comprendre asa limbisi biso te alimbisi yo tu telemana Alobeta koloba. bana moninga ata liloba moko kaka esala ye eza problème te soki ayoka liloba no moko malaika okoma mekani malaika telemanano te okoka te asa limbisi yo soki alimbisaka biso te mbele asali makambo mosusu na be papa sikoyo namoni to ya nsima zwa saki papa biso toke au revoir pardon
Nazana. Shalom. Shalom. Ndeni ovandi yo moka boye. Nazo méditer na ngai ka. Nazo méditer? Mais mikolo na omono penza esengo te na retraite tokotaki nazomona vraiment ozaka kaka neti mawa comme si tu as un problème to nini. Te sœur Julie naza na ngai ezaka makambo ebele ka nazovivre mikolo ezolekela ngai yango omoni naza boye mais ça va aller. Ça va aller mais omoni so tokoti retraite nde tokotaki retraite ezalaka moto nyonso soki aza na problème fala soumettre problème na ye na kati ya retraite okomona telema tozoprie basali na nzambe solution ekozwama quand même ma soeur omoni avec Dieu soki opesi mikumba na yo epa na ye quand même aza solution na baproblème na biso nyonso mais na ntango yo ozobomba likambo na yo na motema ozo vraiment koloba yango te nalobi te kopanza yango okende koloba yango epa bato mais na ntango toza na retraite ezalaka esika ya basolution tango toye toyebi ke toye koluka elongi na nzambe tango toye ye mpe atikaka bana na ye te ekobanga te eloba na ngai tokosolola nzambe akopesa biso badirective oyo tokosalela eza quand même malamu mingi. Sœur Julie omoni problème na nango eza problème mo très délicat en tout cas nayebi ndeni nakobanda koexplike yo te edérange nga mingi ezotouche badomaine ebele ya bomoi na ngai basentiment na ngai bonzambe na ngai nyonso eza touche na mosala na ngai. J'espère que oyebi ke nazala fiancé problème ezouta kuna fiancé na ngai mikolo oyo courant eza te parce que il s'est fait que alingi maman mo mobimba azwi mwasi yango mama mobimba sœur Julie oko isimagine te moto ako donc akoza na mbula ta ya mama na ye moko akomi mwasi na ye en même temps na mosala pe patron na ye direct oyo aza PDG na biso alinga ngai fiancé na ngai ere ekoma ye makambo mama wana awangani alobi kutu neke ekotuna mama ngonga moko e makambo nakende ekovivre en tout cas elekela ye nga nakuti bango lisusu ensemble bavandi baza na bango à l'aise donc na conclure kaka relation yango eza nango kaka ye na mama wana baza mwasi na mobali patron na biso mpe PDG kote oyo azotungisa ngai lisusu donc ekomi kaka potopoto na potopoto alors namoni ezotungisa ngai etungisi meme na bondimi na ngai yango ozomona nazala ngai so na chaleur wana mpenza te mpona koma mituna so nzambe atie nga wapi komekama na bisika nyonso d'ailleurs kutu na se décida ye kaka natika mosala wana napesala nga démission na ngai fiance yango mpe esila nango kaka mpo navanda na kimia mpo kimia ezanga lisusu te nalala lisusu te sœur Julie pongi eyelanga lisusu te nakoma na problème olala insomnie yango nzoto ezosilanga kaka nga namoni ka napesala nga démission na nga na mosala yango mpo nazala na kimia na motema makambo yango esila kaka. Omoni ma soeur dans tout ça na yoki mais tu sais que pas ya nzambe okoki koloba lelo okozala na problème olobi ke etika nasala bo mais pas ya nzambe solution ezali ma soeur kodésespéré nanu te na vie koloba pete ko nzambe a décevoir yo ma soeur c'est que eloko moko bato nyonso na bazo déranger bamoni eloko moko ya sikeze kati na yo yango na balingi ko détruire yango mais ma soeur nazo biso tokosala programme o malamu nga na yo ma soeur toko gêner na jeune tokosala ya 3 jours à sec tia mabolongo na se solution na biso ezali be moko tokoyebisa nzambe oyo akelaki biso oyo apesaki biso makasi sans ye tokoki kosala eloko moko te dans toute chose solution ekouta epa na ye tokotuna volonté ya nzambe volonté tokotuna epa ya nzambe nzambe apesa biso badirective tokoyebisa nzambe na problème toza nango yo lobi nini mpo ndenge eza bo jamais mwasi akozala na mibali ebele mwasi akozalaka na mwasi na mobali na ye moko mais na ntango chaque fois bazo déranger yo kuna mobali asala boye mobali kuna fiancé patron na ye azoya tu vois patron na ye pe PDG na ye bino pe abala aza na mwasi na ye aza na mwasi na ye ma soeur komeka kutu te
et puis fiancé na yo ta musu mama wana ke komi kotisa fiancé wana bobandaki alingaki yo alingaka yo kaka po soki alingaka yo te jamais koki koloba no bamaka mosusu wana ya bien ozomona mais aza déranger pa ya mama wana yo yebi état d'âme ya mama wana oyebi te tuna nzambe ma soeur tozala bomoko totuna volonté ya nzambe totuna nzambe olobi nini mpona fiançaille na ngai il est grand temps mpe ezalaka nango mpe te ma soeur ke lelo mobali soki azwi yo fiancé eza libala nanu te tuna volonté ya nzambe ta mosu mpe fiancé wana aza ya yo te nzambe ye moko ayebi fiancé nini ya kotindela yo te okoki koloba bongo te puisque biso toza banzambe te ma soeur makambo ngo mpe ezoya nango bongo peut-être nzambe alingi alakisanga kaka asalami ne mpona oza mobali na ngai te ma soeur ce que je te dis il faut persévérer avec la parole de Dieu soko oza na kondima te oza na bonzambe te ma soeur eza mwa pasi mingi mais oyo aza kati na yesu yo ntango nyonso fo tatolaka ke yesu zwa bomoi na ngai kamba ngai na ngai moko na kokoka te nayebi ke yo ozali mopesi libala moto mosusu azali te mais ntango yo soki odeklare wana epai ya nzambe na yo atikaka biso te jamais ma soeur ye aza wana mpona biso ye aza mpona bakufi te ye aza mpona bomoi ya bato baza ya kote aza mpona biso aza kokombatre ma soeur eza bitumba nga namoni na omisalaka mabe poso natikali kaka na modele wana en tout cas je risque de komiboma mpenza na mibomi na ngai ka mpo nazala na nga ta na ekimelaki epema ta na mboka bawei ma soeur mpo ezolekela nga vraiment naokoka suku supportango te ma soeur omiboma oyebi oyo ozobimisa wana monoko na komiboma eza ya bonzambe te nzambe alingi bongo te c'est satanique ma soeur na problème wana ma soeur ozomona oza tiraye okende kuna ozonga kuna mpe deja atungisa fiancé boye mosala mpe talaka oza na kati me masere eloko moko kaka bible kaka moko oyo tosambelaka ezokoloba na biso ke soki parti moko ya nzoto na yo ezosala yo kokoso masere ezokweyisa kondimana na yo kata yango bwaka yango maseur au moins dans tout ça soki omoni ke mosala mpe ozomonaki en tout cas moyo okontinue so mosala ezali te maseur epai ya nzambe nzambe akopesa yo mosala ye nde mopesi mosala ma soeur ne t'inquiète de rien nzambe aza mpona biso ma soeur kobanga te kimia nde tosenga kimia nzambe apesi motema moko ya kimia motema monene ma soeur wana eza solution te omiboma biso toza na besoin na yo ma soeur toza na besoin ya mosala eza monene na église ma soeur toza na besoin na yo nzambe akopesi yo mosala moko kitoko ta mosu ekoleka ta wana ma soeur courage ma soeur nayoki yo sage le 8 9 ouais entrez ça va Malaika. Ah, mon Dieu. Allô, Mindondo, mais Malaika Yawa a déposé l'engaï lettre, il y a démission. Mais comment expliquer? Vous se comprendre, vous comprendre,
Rigo. Vous avez Tinangai, tu vendez la bino très bien. La bengisi bino ko boyeba, azolongwa. Nazui ndaku, mais j'espère amitié na kay na bino boyamba tingai, na seple na makasi. Na ko pisa na adresse na numéro na téléphone, ou benga ngai, en cas de problème aide, c'est déjà amitié. Nazana avenue nini Esibaï, avenue Esibaï numéro 15. Hein? Esibaï numéro 15. Toujours ma campagne. Hein? Bon, Nazana ndaku na ngashi kuna jinda. Yangai mo. Oui. Nazana mingi ya otike ba binote. Ah, président Bédous. Très fort. Merci papa Kola, papa Nanari. Vous pouvez nous aider, hein? On a déjà famille président. na porte wala yo kutokusana Hola, Leti. Fine. Oye, baba, tu vas para un bar, no te yo nada. Fine na benga ye. yo pesa la kawa Ngana za cuisiner na domestique. Double travail. Cuisiner domestique. Je m'appelle Bon. Faut passer na biso bana na biso na misala bomo na baba. Non. Mama na say na ni ko. Jiste ka muna na yo na ko na ya ye ya yo ko de na ko jiste na ko na ko na ya na ndako bazo déranger yo bongo yebina ki muto mumu mwana mosala nda yekola mosanga yango wana solo banenga bazo déranger nga boye mpona nini boli na nga namona okala te mama yango ekomboli te yamina na oninga te te ezobangisa nabangisika na ye osika te kasi kokima na yo pete lokola ozomona na te yango nga na yebi yo na voyage nga na yebi yo awa te kasi nga okutaka bebe te eke nakozalaki loka tozomona na te nasani yo olingi okomona ngai te yokomona te ndenge nini mama kasi voyage oyo nasalaki wana ya jobour te natractionnaki makasi te nazwaki mbongo nazwaki nabi te nasombi kaka na fanda nga moko kaka otondisi ndako olobi te ye moko inani pe inani mama osali bilokolo yo voyageaki lisusu nanga voyageaki mo moke me nazwi perte na makambo ebele likolo ya mona bandi na naobenga bato yango oyo bino baza na po te batindelanga ata mbongo balingi na bango kotindelanga mbongo te talaka donc bazozelaka nga moko nasala voyage tina kende poto nazokama yango wana epai olingi na marchandise mbia oyaki na babiloko nini osali perte bavoiture surtout bavoiture wana ezoboma mbongo mpenza moyen te kande biloko ya kolia ntoka so na kiti lia na kotambola so na kosalaka makambo ya biloko ya kolia wana tovoyageka ensemble bapesinga cope moko ya biloko ya kolia donc eza final mabuma ngombe
bénéfice na connaître vraiment père yozelaka na kita te so na kiti tozokende kaka mpona mabuma ngombe kaka biso tozofourni kaka na bachambre froide makambo eza makambo oyo nga nazomona yo yebisanga nanga eza nani yebisanga sinasi na bali te nazobala te na bali na ntembe nazobala mpena fo toprépare yango mpe biso nyonso te mama bo madani yango bakobina kaka bino te mama wana nakobengisa poto mobimba te poto mba bakoya wati charlotte pigeon akokita ifo baya kotala mama po basekaka mama nazomba ekokitawa bakokita canada bakokita nani mputu ye kutu ye na feta akonya nde nzaula te nazi mobali nazwi sikoyo alingi nde abala ngai donc tokangaka na biso antuki esalango ye aza epai na ye mais en tout cas bientôt tokofanda ensemble. Bonjour. Oui, le mot vita bien. Eza, mais namoni sai porte ya vimba ni kanda ni. Je ne crois pas. Sai. Yo comme la mouki. bakokanga yo te bakomona ngo arme mpenza solo bakangi yo te yo solisaki mama na porte oyebi mama te oyebi ye te baliboso mona ye akotaki mabe ndenge yayo epai na ye ye aza ngai nga naza ye nga so nake epai na ye basentinele bato nyonso mosala batosanga koleka yango nosakolo bake nasonga nanga kaka nakota te alakolokaka lisusu yo okei atikali nayebi soka epi alobi ka tobangisa naye ezalaki ata mondiki ya solo te bodi wana mpe longola soki okende olokotela ngo propre nde yango wana wana propre te kende kasi bwaka monduki wana kobangisaka bato na monduki mpona mona ngokela omoni banani bapapa ya bamarie jeanne bilonga oyebi lisusu balejeni moro wana na balokulia tatanga motenda mongaka kasi chéri napesaki moto présentation te makamobeli chéri momoto yango pesika kolekani bo lekani kaka mbala moko nasala ata présentation te na makambo asalisa ozana masolo oyo moninga nanga mpenza ya motema donc ya motema de mon cœur kombo nani bolingo comme amour ye nde tosalaka nde bafere bamakambo beyebeye tosalaka naye periode nazalaki na jobour ye azalaki na france tokisanaki banzela chéri na biso ye kaka bientôt kozwaka bénéfitation kita nano babalaka mwasi nzeni te naza na kolimba makasi napema bozwa ntango sula so okenda yebisinga le fiskin transport ok basala etata saucisse soki eza pré bakoki kosala maki ezali asalata maki
Manazona awa penza nde somo tobanda na ye kala ya solo voice moko nakendaka na Itali nabetelaka yo lisolo ya solo yo sukaka na kolanda kana keti Itali nga moko mwana mobali tokokutana ne nano kuna tokutani na ye kuna ti mokolo mosusu na ye okuta nde na kesi ko jobu toyokutana so na jobu ngapi yango batindelo epa nanga tokutanaka jobu nde wana penza esali penza connaissance ya ndenge ya intimité makasi ocomprendre sikoyo awa nzoka nde batindi awa na mosala bana kosala awa nde toyi kokutana nde lisusu tena makosiko te oka nzambe atioka na nzela na nga eyingi bakozaka ya ngai wana batindelaki yo kotindela olami te nano bayaki congé awa te tata mwasi atindelaki nga bana na congé nani bombi yaka yakosalela mama quelque chose bombi nasali na légume vert pembeni osali bon yela mama o mama soko moni ngakulina kamwe mombolo susonta yebiki na koti bitumbana mama na beti na mbata na ipsi mama ko na munduki na mabo asimundu kata simbiki mama munduki na beti na sana ngakuna beti sese wana mbata munga na beti ye na beti sola mbela ndi ndi sala libanda na mwana na mwana mutu na mutu kuna fingo ni ndio muda hiyo zabana kuna pesa tena maana ngati kana sika kana ngati kwa zabana tambo tinde mtafindi ngabana mibale wa bangope bazana bango soni ba mesena na ngati bon baya kana bilo kama nani anga pana kembe tukutana tukora sina yebi kiuzani hawa ya mwana na kasi visite pena ndo kwa ngote yupi na mwana tani mwana rego bezaba toko voilà il fallait qu'à bon Lolo wa mwatapa na mulole mbombologa Mbombologa ya Lolo wa mwatapa na mulole mbombologa Mundanga Dayo ika mungono kule Gala kenda kizamba Mkulibele Mfimbani Mfimbani ko Uzavi manasula basangu zina Waa Mbuza siapa Fanda Jira Fanda Keba mara kijuana Izala ka Sanza muko mupimba kumona na te Kwa yote atabaninga te Gai mama Ngai ndenge umoni na kama taki konje wana Na lubi Biso nzutu imensana ukei zamba ulunguri Njite uzungi na mboka Kufanda wana Ta unazala wana mission kunani Pana biso na basangu Uza ulamba kaka, uza ubaluka, uza ukende pa ite makulu vimba kangai nasi Ya mwana na lubi ngabi no Na kendo usala ilanga wana Uza usala na zamba wana Mwani kuni sika nani Olo nini Na kati ilanga wana Naza udinga natia madesu Yo Muna madesu Madesu wana naza utia Ibimi nao kuna na mission Mabele wana izali na vitamani te Vitamani hawa bisu hawa vitamine za mingi ya wana manjita naza ulungula oyo naza ukata kuna naza mangabi njite na mema na bagisa ndawo msusu awa neti andako awa ino nsutu izali bien boni bini bisu malamu kakati
Sangu bazali bien. Baza bien. Abe Léon Kachoko ayaki. Léon Azo tuna. Papa mundanga sawa. Tuna kapona nini? Pona nini? Azo lelo pona nini? Fumbwa. Nibongo na yo. Tangu tukendanga na nani? Na mbuko nani? Na manzangala. Tangu tuzalanga na manzangala. Na basangu wana. Lero bokendanga na mbulo kuna ile kaka wana. Léon azalaka Kachoko. Sokwa ulambi fumbwa bulu. Aza udia abingi mbuka mbimu. Amemi mbuka mbimu mbuka na banguna. Bulungu nyonso yi. Bongonga. Nazolela ipe yo te pona fumbwa. Banda bulungu. Tango yaka naona sima funa. Kai di bobo wana na landa ya tata. Tata ngai. Tata ngai soka lambiri yo fumbwa. Uza ukata misabi. Ata mama azalaka ukuka ye. Mama akuka kate. Maman a dit que tu as gamba la bosse. Mais c'est la paix. Léo ayi. Ayi. Kasi aluba kinangai. Mais alobi okoma kuna. Ndanga nakuma. Poza un message penza ya yo. Dibala. Oh. Naza odinga na bala aluba kike. Ye mutu ausala madiasi nangai. Ah bon. Alubi azani na Roma. Na Italie. Na Italie ko na Rome. Alubi autinje nanga bilamba. Asumbira ngai ayiri ngai yango tomona ki bavalise tamsokala kati yoza na chance aza yeso lobi dikambu isalami che oui che ese ngana yebi kotanga tisalibe kana za utanga la mesa na kuna na masangu naita tosoki pesa ngwa ndani ya Père Boscot alubini Père Boscot akufaki solo na Cameroun akufi ilo nini bumi toyebi te simba nani naza umona makama malunga umela na tamu bongo na mission umela nini naza ulungula ngwa nakendaka 5h 4h na lumba 5h naza na zamu yaka nango malafu mambulu yaka nango zila newa mundanga kuna pe tozosenga lisusu te basango balobi bo mutu wana théâtre wana ozonga ko mundanga olamba ini ngai odia mzekwa mzekwa nabomi motu na tongu wana na sali mzekwa uli mzekwa kana kasai kuto lambi ta madesu nkongolo naza umona makambo izalia na mukando yo sango za ubinga ngai mbangu naza uzira na mundanga vero yo somba kawana na kama tikunina basangu mukolo yemoku apisa ngai yango kupisa apisa ngai ya solo wala balobaka le basalaka inventaire biloko ebunga kati est-ce que vero ezalaka na kati te mame oyebi ndenge ozomela na meli na so kamata papa ditidila bingi ngai sango aza kubinga nga mbangu nakenda ndenge okoya mokoni vite
Nazawaya! Oh! Uzali wa! Baba ngulu wewe! Nana hii! Dès qu'ils vont se rencontrer ici, on va passer. Bakamio mukipesi na pasi adinga ina ya nga nzira makulu alubi na nga ozira kamio zira nga awa na ngunzi na manzau ngunzi na manzau tuzau kama to lungwa na yo na tongu biale kumi na ngunzi la tata mundanga kobi Sawani tata. Opétition de blé na bangulu. Na pesi bango. Ah, malamu pamba te ngulu moko abotaki ha. Omoni bango. Bate la bana malamu ha. Ah, tata mundanga ngai botla beki. Okay. Tata Pierre, obongisa veranda. Okay. Nazao kuma ngana jeja. Merci, Tata Chaba. Masanga Bada. Deniro. Nazali na ukanda moko awa tindi ngai bana bazali na Londres. Na Londres. Ngola tata tangu azali awa. Ubiangira ngai na foni. Aluga metere. Ah, foni to bega ngazi za bamisu mususu. Nikamote tata Shaba kosala yo, Merci, merci. Tata mundanga ngomela nini? Na pesa wa masanga nini? Uzali na ilanga oyo bapisa kumbu na ngai ndanga nsamba. Tezo buga gite. Dale tonti tezo mbambela. Yo sala mélange nsamba lungwila te. Tata Shaba yaka na amena ngata sucre mibale. Mibale. Kuka na fanta. Ha? Malamu. Boni na mboka kuna boza malamu. Tuzali bien, tuzali bien. Tata Sango. Tuzali ufanda na bisu bien. Awa na binazao dinu busisi na mpagi te. Mission na bisu ngumbi. Sobi dingi fete ya. Paki bisu na mbuga tuzao bina paki.
tusilisitaki ilekaki na poso wana bino ti lelo yubi miziki tao naza kokota wana. Merci Tata Chaba. Merci. Boni Maman Louise. Maman Louise azali. Louise azali ye soku nioka kotaki na se batiaki na piscine na ye wana. Oyo aza kobokola mbisi ya mayi. Etant. Nioka kote wana. Nioka dimbisi. Nzoka nioka soku asimbi mbisi. Isilaka boye. Mama wana aza kolobisa lisusu bato te na mboka. Akomi kanda lokola bato bakendili nioka. Bongo Tata Paul. Oyo azalaki komata na nzete ya mbila. De temps en temps, ouais. Akufa. Paul akufa. Tangu yaki wana na busanaki uyisa yo. Ngana dinga ina luba na yo Paul akufa. Eka pe combien ma identité? Te. Denge akuyaka na ntite. Oh Chaba, ça la noté hein. Akuyaka na ntite ya ndanga za na soif hein. Ah là là. Bon. Allez. Bon, otika biso ha toza masolo ya kosolola. Ouais. Tata Mundanga. Boni basango ya mwasi na yo. Sololaka na yo, bomonanaka mwasi wana ndenge nini? Sango. Oza na ba nouvelle na ye? Nadinga akubuka makambo na mwasi wana te. Mwasi wana soku nakanisi ndenge basala ngai. Banda basuntelela ngai mwana wana. Faut kobosana. Na yibi te mo Kristo hein? Kobosana te hein? Eza oyiba mo Kristo hein? Moni bino bato buza uteya bisu. Bulubi soku babuli mbata na litama moko. Pesa bi litamo itikali. Mais kudi pesa na bato baza bula yo bambata te. Matama eza mibale. Opesi moko pesa mosusu, hein? Eza misato te. Na uka baso batinda ye na isasa. Ko bakenda isasa na yibite. Voilà. Ya solo. Tata Mundanga ngai na bengisi yo awa ko nayebisa yo te mwana na yo V12 akufi te mangai monsieur le bé V12 azana kisasa sika akufi na kisasa Zambie ano mwana loma omoni biso to garder correspondance hein ngana ye toko mama uti Rome azali kosala mosala wa tobingisaki na kisasa po te asala misala azali kosala malamu mpenza sango yazalaki awa monsieur Léon Kacho monsieur Léon Kacho monsieur l'abbé Léon Kacho oyo azalaki na biso awa kasi lelo akendanga na loma kuna akumi kaka buyo abiangi ngai alobi bazalaki na mwana bongo mwana aza olobake basante koya akoya kisasa yango wana nga nazilaki nga nalobi donc surprise yango wana osepeli bongo nzoto malamu mpenza nzoto kolongonu alobi azali na likambo masolo ya kosolola na yo pamba te abosani yo te ozali tata na ye azali na foni na biso te azali aye kisasa aza kisasa yango wana nga na banzaki te yo osengeli yo mpe okende kisasa bokutana pamba te azali na makambo ya kitoko ya koyebisa yo pamba te azali komilengele mpo ya libala alingi asala libala bongo alobi liboso na yango esengeli akutana tata omoni tata Mundanga kitoko ya makambo oyo ezali te soki bozongani na mama ekoki kozala mwa malamu pamba te libala na ye mpe mama soki akoki kozala soki bokoki komona ye monsieur l'abbé mama abota ye monsieur l'abbé wana nga na dingi lisusu olingi te il faut kolimbisa ngai natalaka nadimbisa likambo lokola esila nadimbisa me soku namoni famille wana basalelaka zamba moku na ngai lisusu te nakamata bilanga tata atekela ngai nateka bilanga wana nabianga na bango balungwa na
mbuka na biso bakoma na mboka oyo ezalaka na si na nani na kapita ntunda soko kiti mai oyo mai wana na makusola mission asalaki pont moko wana oui d'accord bakoma kosalela kuna balongwa na mboka soni kanga bangu badingaka lisusu te bazala pene na ngai na makambo basala yango wana nadingaka lisusu kokanisa makambo wana bon papa mundangandanga yo okoki kolala lelo na mission awa bongo lobi na ntongo ozwa camion okende kisasa okosepela bongo kamte monsieur malamu nakoki kolala na ngai wana ifo nakende na jibe ya bamase tokotala tokobongisa likambo olobi na kosolola na mamelo moko azali kokende kisasa to motuka ya bacommerçant ça dépend okoki kokende kisasa comme ça okutana mwana na yo comme yo kutani na mtebu tokokutana nga na kolanda yo nsima mais akomeli nga azofanda na hotel moko azwi appartement vraiment très beau wana ngai yabumbila ngai hotel moko nakende okamata mwana wana papa bino basangu ndenge mobokula ye basangu tuza oyiba eloko nzambe akokupisa bino te na oyo vocation yango wana vocation ningo bako obengami na nkolo okosala mosala ndenge nkolo andimi alors mosala tosali na mwana totindi na poto ezali mosala na biso banda azalaka mwana moke na ye otikela bino ye bukamata ye akenda na loma lelo ye wana nayibi te songo akula ndenge nini rome seka azali ndenge nini esengo mpenza nazalaki na mboka na bandi kopena awa totimbunda bana babini na bini na bini isika na lembili likambo te malamu kata osikisa ok bon ndenge nini bako kobiangela ngai te tokosala yango otika ngai yango naponi maître wilpa mundeke aza na ngondre na Londres nawela mukuna so obiangi bangu mingi badilaka na restaurant mama Marguerite na restaurant eza kuna yibani ngondre so batuni mama leki Marguerite babianga ye nazali na pusa ya bana wana nalakisa bangu bitumba ndenge nazalaka kobuza très bien nakomeka kobenga bango ok sika na banzi balakisa yo chambre comme ça on s'est préparé ok ngai mission ngai faki ndenge nadingaki na yana ngai na faki na ya kufedela awa ngana fuaji na mbuka Azalvo Dimu buma ni Ndek Azali kuna Akufite uza beta na liboko wana ya mute na luba na yo liboko yo izali mabe bon mbuta nani oui chef yo mtu tikali na mbuka ngai na kei abiangi ngai na moni ndenge na basangu babianga ngai na mission oui tangu na kumi kuna balumi na ngai mwana zali na vision na ngani sasa nakenda mbangu mwana za oluka ngai nakenda sasa azali na putu lisusu ta zunga yake akumi na sasa yango babiangisi ngai nasina yisa ibino na bote na tikinda kuna ngai yo moko mukunja mboko zali tata biyo kuzali bitalila nganda usona kumi na tindi mukanda na munyo siguleka bukuji bakana okay usala gembo ndawo kwenda gembo tika tika
wapi meme mapa kiaronso kaka kima ilupilisa tata Bamanyanga mama, Bamanyanga mama, Kalubata leti makakatu konga kete wizige, Kalubata leti makakatu konga kete wizige, Kukonga kete, Osamudele mama, Kukonga kete, Osamudele mama, Kalubata leti makakatu konga kete wizige, Kalubata leti makakatu konga kete wizige, Yetaniniwe, Osamudele bata, Yetatadomo, Osamudele data, Kalubanda leti makakatu konga kete wizige, Kalubanda leti makakatu konga kete wizige, Yetanubebo, Osamudele bata, Yetanubebo, Osamudele data, Kalubanda leti makakatu konga kete wizige, Kalubanda leti makakatu konga kete wizige, Yetubalare, Osamudele mama, Yetukifunda, Osamudele mama. Makona kokupanga imwasi anuma. Nakanisa nini kakabila manane. Nakanisa lisusu babare na kotaka. Nare akaka babare zari koti karanja memo. Makona kokupanga ipapa santinye. Nakanisa mingi ipote na lingaka. Nakanisa lisusu prose etikali. Nare akaka kumbe zari koti karanja memo. Papa, oh. Oja como na tesa ide sari ngando ndobo mango. Nazari mu. Tama sini no dana. Bodi ngabo me manga mu kwa. Bodi. Niña. Zaga. Nazari santi. Nai. Namutimbuka nai na zauluba. Oya. Ndio. Ozana. Nazari familia ya hao. Swala bien venu. Nana sepena kakoka mutauti mboka hii. Ponga pena yako. Ondeni. Zana malade. Mana jani? Zaubel. Ona. Bwana moni lokula uzana diare. Uzana diare? Nina. Bwana na hivi nitemo kuna mbuka. Soku di yangu diare kangami. Nadana diare te? Kompandalo ikita boy. Bino baba na ronde bako chaba diare. Kisha pa mama na biso mwana ana pompi naye. Basi bapiria. Oyo sekero ke saranga boy. Pirija swele kakatro. Bapiria nga tema ya tro. Salite bimi sina vitamine. Kwa ngala kanisi biso batutu udana mbuga tuzali salite me. Ndengina kuteriyo ndire yo mtu kuti mbuga. Ngai na Sikoyo komi kochora ngai. Na zauluba kaka po. O seperite ndenge na ambiyo maramu. Ngai nazali mundini. Soku moniri kamu ukubumba te. Fana luba. Ndenge bibili za biso tukuli na basangu. Zau like sa biso ndengi ya ufanda na batu. Toke na manisha. Merci. Sepera okutani na nga tango makila na nga Jean Pierre. To ba bakutana kana ngo bakota kati. Tango na haraka. Sambe na zambe. Yeah. Uzana kosu. Nani? Nina. Zao kosu. Ikange ngani.
nabenga moto akobenga madame akobenga bango kuna na kati po ngai kuna na kati nakota kati vanda wana majoli naza koya mpona benga mutu moko aza kuna omona madame okoti mutu deja otewa avandi na veranda kuna bongo yo kopesa mutu so tuna ngai notuna yo nani oyo basenga saka mokonzi na yo suka na port ozana tuwa teke maisa mutu tina veranda yo okomi na bablake yakoyiba oyebi okomi na bablake azobayanga blake kala tosisa mbula oyo nzambe mbula tokobanda nga na mbe totwafa mpona tomona jusqu'à présent yo mokonjana kala yo batie osala libanda nenda kweza makambo na ngai ozosa moto ovandi te na veranda biloko oyiba na cuisine eso monene ekosa te tikanga nakauka moi nakonda ndenge na meshana soki omeki mwana boso besala mbwa eya moke moto aza kuna avandi kuna lelo kolia te mama nanga so nalete obima te lelo kolia te yo ozala cuisine akangi po nobima nanga te nyope nakolia nanga te okolia te kokondo nakondi eza mpo na nzala yango wana so nalie te moto aremarke na ye longana oza kwa mapede oza pede apede kosaka nanga te na biso kosaka nanga te kosaka nanga te nauti na cuisine asiki bamoto nanga kuna yo ya lobela omokongo nga na mongara bino bobundana mbeli te faso ekomela mabo nanga ocomprane te nanga kuna oya okosaka babikotela yo nakufuna bamama nakufuna bamama zela alinye basalo soki balon soki nini akota kuna mpanyanye nazopesa mbote nga napesa mbote na banganga te mbaisio nga aza nganga omuzani na nga nasala kawa nalambaka komona yo na ngai bongo balobi na yo ngai banda na butama na kota mosala suta ngai nasalaki epai ya basango bombi ya basoda te komi nanga bombi il faut bien prononcer yango eza na tikongo bombi usalaka mosala nini ngai nalambaka boy oza olamba aza boy olambi biloko ebebi papa kote kolamba kotulula koloba kutu te mpo nga nalamba seri ya babelge nalamba seri ya baflamand nalamba na bagouvernement kutu nalamba na cuisine pene ndele ndenge mbana ekozwa ngai papa fo mona siko babelge yango oyalambela bon yo baninga babima kala yo otikalanga na zamba mpona nini nga natikalanga na zamba ngasi nabima kala ozalaki na forêt équatoriale te ngai te mais eza omona boni yo sikoyo yoluka nani obima mabele mpona nini papa moto alambaka na cuisine okotuni soki abima mabele mpona nini mosala asalaka si ya basi yo lii kotolanga mingi eza nde vitamine ngai nayi kotala bakulu ndako bakolo ndako zela nabenga mamako papa lokola nga moko nayi boye babiteki biso tobengaka ngo na mboka biteki bya mbololo oyo biloko ya boye ezalaka te na mboka na biso ikende olambela yo udia na ndimi te biloko wana fo ezala bololo me ngane mpe tozala na bolingo te toswana tro akudinga yo te po ye azali na nzuto na yo te ye moto akama azali mwasi to mobali aza mobali basola biloko wana bandemi miso ezomona bandemi nzoto ezoyoka basola biloko to esalekanga nayebisi mama azoyemata azalaki na se ngai nauti na mboka oye na baseka fufu bino boyeka kaka boye maboko na makolo me bolia kana iba tubauza mboka balia sisa kade bikolo yo yebisaya soko sisa kade bikolo pona boyo zaundima yo ngana lia mukie koma oyo lia kade bikolo siko mupaya fandi alikina bufandi lie lisolo mama muli azalaki ye moko yona olisikarate sisi kolamba kuna na sisi ona sio kasulwana eza loso te
Papa Saïsa. Ozozela nini? Biso okoti mutu awa. Nazotala yona. Libanda kuna ndenge ozodiscuter. Mama kuma okota badu sana kuta tu na ngai. Na yebisa kile kamwana mba. Ba voisin yangu. Azo kaona ndenge ozotema kelele. Ubando banaye kutema kelele anti okufandira mpaya. Oh, Melanie. Nza umele masana. Masana. Merci, maman. Yo makambo ozosala butu ya kosubaka na bilamba Saïsa ina kulongolola mosala. Oyo koluka nini? Oyo poboma nga? Nani apesi yo adresse otia kokoma awa? Nani? Yo ozokanisa lokola nani noko na ngai akufa? Tata kulutu na ngai akufa? Okanisi makambo na bakola ndela ngote. Yo kansaki lokola bebisaki vi na nga donc esili na ngo kaka. Lokola nakoma mutu munene bo. Siwe kola na ngapunga na sala no suli. Yo ulande muyebi ya tata na bino. Esobi. Bima kasi na lupango. Muyebi ya lufueleti. Lokola yaki kofinga ngai bima kende. Na lubia. Tala kolukate seme yo longola na misu na yo. Kita kende. Yo lukula ngai babiangi ngai. Ale. Lukulo uyoki bazao diga babala. Ale. Uyo wanuza uyambangu. Pa uya ukamata mbongo. Yo sokuna kanisi ndala. Yo sokala. Soki nga na kanisi bapasi yo nga na mona. Si soki famille nanga bazalaki na moyen te bati nanga na Kinshasa awa na ko bandela susu kotanga na ko sala vi nanga na ndenge na ngai. Chance ukamata zimi ya barabara. Soko izalaki zimi te mbele na bandili kututa yo awa. Uyo ulanda ukamata. Yo pe chance okutinga na zemi. Usundula ye. Yo soko kutinga na zemi tele loyo. Mbele nga ko mona makambo. Yo usundula ye. Kasundula nani? Ngana sundula nani? Utikila ngaye. Utikali ngaye azalaki mona. Bimakende na bibi makende. Ubuaki ye. Sikawa uzauya. Koyana na sasa bya kutokela ngata tobo bimisa awa. Tala nani yaka. Nani ulubaki nani bombe? Bingira ngai nani tata wana oya. Azao lega dia. Ligili. Baba. Kamata. Oh, ligili. Kanga diare na yo wana. Kanga diare wana. Mama. Tala. Na zao luba. Ye ndakoti. Na lungu bino mbali. Ubia na lunguri bini. Na lunguri bini mbali. Mama. Bela banero za kwa problem. Omoni message kota uti. So ni ngoko motambu ya mbanga na poste. Tangela. Uzalo. Nini wa? Koluka makambo te baro bima message. Eti ba pesi on. Na yini te buza zila na. Bia na kupalula mbelio na makono. Bima. Bima. Zila. So ngombo zo sela ngati yatira wa complot nini yango. Ngana kiko ganga kana tawo ngana sana ngo. Na ganga. Mama yenda maboto fanjo kana ye. Kitakende. Oui chérie. Ema kama zawa. Patron ni moko ya pesa ordre umuna penja. Nzali na soni te. Mama na ndio kwa kila sanza ngona na nini na munoko na everything. Uza ulandi linga yini. Ulandi awa kwa uya kudia. Yo soko sando ngai na kobota yoki. Ale kindo kino na ngai. Usundura te. Na sundele noko ni. Usundura. Tato. Guys. Iyo, isa na meli. Tubulan ni wan. Tubulan ilo kwa ni lungwa. Fondo. Java. Ngai na kumi lo pamba ngai. Ngai. Tata na yo na buti yo na kumi lukula. Chérie. Ilo musus patu ba mwene na ngai. Chérie. Nani ndio bwana chérie? Nani ndio? Mais moi si na maye. Na profiter na présenter yo. Nani? Madame. Moi si na yo. Patron. Ni. Mama. Papa, oh. Papa, je ne quoi tu hein? Non, chérie. Maman. Il y a quelque chose à Maman, patron. Maman. Papa, tu es comme ça, papa. Maman, papa. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Maman. Nina. Tu peux pas la bombe. Maman, je quoi la ligne?
Papa, maman. Maman. Ouais, non, tout de suite, là. Faut y aller à Moutouk en bas, tout de suite. Incident, vous restez à la même banque, Moutouk est en bas tout de suite. Ah, en bas, vous incidez, ça là, tout de suite. Papa, tout le monde, papa, papa. Via moto ezali suka na komba, suka nde na lilita. As Chondo. Tala lelo moyebo nango kobima kimasa. Mapata etondi yo likolo tina. Malili na nzoto ye motemo na goda. Nani ayaya yoka yanga ye lelo. Roger Mayemba. Mapata ezingi mokili lumila ebombi nde makambo nani alimbola arc-en-ciel ebimite mokili zangi nde moi Accident vasculaire cérébral, donc avec hypertendu, vaisseau et moko est saigné. Un choc et émotion. Mais c'était trop tard. C'est là qui est trop tard. Ça ne tout ce qui était possible, mais. Non, docteur, Azaki, papa, tu es banégation. Naye parce que motomo kakota ki abwe comme on a eu mundangandanga. Est-ce que azali awo? Oui, mami. Comme ça, il y a va accompagner yo à la société gagner nazali. Mundangandanga. Maintenant, comment madame, moi, si madame, madame, s'occuper d'aller, madame, ça l'intervention, c'est rien pour la médicament, on a pour sauver moi. Qu'est-ce qu'il y a? Le père est décédé. Non. Papa est mort? Ouais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le docteur. Calmez-vous. Papa est mort. Donc papa est mort. Donc papa a sali accident vasculaire cérébral. Azalaki hypertendu na kansi boyeba ki yango. Lokola zui choc et émotion makasi, vaisseau est saigné a sali hémorragie interne na motu. Tokokenda sikoyo poka. Moya kosala mosusu ezalaki te moko oyebi ka wana ezali difficile.
Mais docteur, nous autres boti wapi? Toti déjà nous na morgue. Na morgue. Na morgue. Beaucoup de choses à disposition, il y a bien une chose na morgue. Ça va. Avec du courage hein. Na moni tozonga na paroisse hein. Comme ça tout fondamment mon cœur doit moins réconfort hein. Merci docteur. Merci. Au revoir. En fait, monsieur l'abbé, eza déception ya monene pa na ngai. Comprenez que hein, papa na yebi il y a pas longtemps aya kukufa. Situation normale ya événement ndenge lekeli, je ne sais rien jusque là. Mais ce que on a yebi ezaki na tongo nazaki ya kulala. Je n'ai pas compris. Sentinelle aye hein aye ko annoncer que mupaya azali na ndako. Bon madame abimi atala nani aza na ndako azoluka biso. Après un moment, je me suis dit, non, il faut na bima, na yeba quand même nani, azoluka biso. Subitement, tant on a yé, papa n'a reconnu qu'il y a une photo. Il y a une photo. De loin, tant on a tari, c'est vrai, c'est mon père. Mais quand il y a un pousse en pembeni, il y a une discussion. En fait, contenu la discussion na bango. Ngai na yebaki yango te. Mais tango na présenté papa hein tango tout la chérie au fait qu'est-ce qu'il y a discussion tango na bengi moi c'est ngai chérie subitement papa akui papa tanga akui après un moment donné maman a fixé un peu regard hein? Moi c'est ngai fixé un regard akui vite na bina mabango mbango hein na hôpital parce que nayebaki jusque là eloko nini ezalaki wana te yango koma tukumi hôpital natemi libanda après baminute nde docteur azwaki koyebisanga ke mon père est décédé. Calme-toi, calme-toi. Non, monsieur l'abbé, je suis touché. Non, je suis touché. Tu vois, nalingaki papa mingi pour la première fois na mona na mukolo na ngai na vivre papa quand même fallait azala longtemps tout vivre un moment heureux na ye nzambe pourquoi ça là akufa avant pourquoi V12 liwa eza nzela ya moto nyonso oyebi yango papa akufi ya solo nga personnellement V12 na bokoli yo oyebi yango esengelaki peut-être mais nkolo ye moko ayebi pourquoi esengelaki papa a jouir na makambo mingi ya yo parce que tala uta bomwana na yo baye kotika c'est dur mais tout ça boni en fait monsieur l'abbé ngai nalingi nayeba parce que penza nini eza wana qu'est-ce qu'il y a au juste que mutu papa sibitima akufa la présence ya mwasi na ngai c'est quoi au juste c'est juste motuna otuna eza motuna mwa kitoko oyebi V12 nakoki kobombela te ozalaki mwa moke na koloba na makambo mingi te parce que na mwana bakoloba makambo mingi eloko te acomprendre te
Mais au coup, mon colo, je crois que peut-être c'est le moment, parce que vous avez une blessure interne. C'est le moment où il s'engage peut-être na raconter réellement ce qu'il y a. Au s'engage na véracité à l'histoire. Hein? C'est important. C'est très important. Histoire na yo V12 eza molai. Mais la nanga bien. Kanga motema. Oza mobali. Oko mokolo. Na âge oza nango okoki comprendre moi bafe. Yo kanga bien. Biso vocation na biso ali mbamusu kobokola. Kobokola mitema. Kobokola pe nzoto. Omoni biso tobokoli. Tala. Pourquoi tobokoli? Tina ezali. Tina yango yo. Na kala penza. Il y avait des conflits. C'est-à-dire problème est là qui katina tolo ba koko ya côté à maman na yo na ba koko côté à tata na yo. Conflit. Nenge za kati. Mais conflit ngo uti wapi? Conflit uti na eloko moko. Eloko ngo yango. Moko mususu koko na yo moko akine na chasse. Na côté à tata. Koko yanga. Akina chasse. Et kuna comme tout bon chasseur. Amoni nyama. Abeti masasi. Mais regarde, nyama na yaki nyama te. Yala ki nzoka moto. Ndenani. Moko ya koko na yo kote ya mama na yo. Na mboka babandi kolela moto akufi. Balandeli likambo wana pe conflit ebandi wana. Racine à conflit ebandi wana. Comprendre. Et ça maka pourquoi exactement makambo bato bakoyokana te soko landi malamu penza okomona te eloko moko ezaki lokwa ebandeli racine nango. Alors racine ya conflit oyo ebimisi liwa sika ya tata na yo. C'est cela. Mais regarde encore ce qui est plus grave. Plusieurs générations après, on dirait nzambe alingo meka bato mitema. Oyebi nzambe meka mitema bato. Alors tata no akutani na mama. Peut-être parce que baki ba jeune ba avec malamu te que ba famille ya bango mibale eza na conflit. Et il faut na bango te hein. Mais ba ko se rendre compte ba famille côté à tata na côté à maman na yo te tata no na maman no ba ko bana. Vous comprenez, vous entendez bien? Mais justement parce que bah outi na ba famille différente et que ba famille en différente, bah il y a un conflit dès le départ. Nani mfumu? Mtoto mono mvui. Ngaye mungizi la uyaki kuya ale wizi kungwani. Nasumba kite pa. Usumba ki? Ça va. Ngana lubaki wunu. Bon mekene alolo tu fais kuma kuna menso malete. Mono. Kala baba. Izadi kambu ya mono te. Yoki yo ukoti na territoire na ngai. Ata kuti zadi mboka na bino. Ukoti na territoire na ngai. Siko na lubate. Nani mfumu? Tala izadi kambu ya mfumu te pona pesa kiyombongo. Uyoki moi responsable. Tel ma partie. Mate mapalse te izadi mboka na bino me yote mutu zadi mfumu. Ngai. Mfumu azadi. Ngai. Ngana lubie papa. Tala. Tukomi namoni yo ubandanga mpekala. Ngaye ubandanga kala banda tuya na yibi tena kuluba ndengi nini yo ubandanga kala ubandina na ndeku na ngai mangumbu uyeba ke ndeku nanga mangumbu mutabuma yeyo na yibi te sukukanisa ka ye elephant sukukanisa ka ye simbiliki sukukanisa ka intizi na yibi te kaya yala ubumia na mitano ya masasi stop koyi uye ku stop lele to bandaki kubuma banyama mono kima ye mwene ngai lele na moni ngai ale mbaki dinkele tu
ale sima nango nakende kumona muntu ale mono nazali ndoki ngai ngai eske nga nakende kusepela nango ngai nakende kusepela bo ngai namona ki muntu to namona kibulu ngana yingi tena fami nanga namoni ubandi kuluka fami nanga yo namoni ubandi kusakana ngana kukama tala attention ukusala nini attention ukusala nini yo ukusala nini yo nasimbi yo leke unange tala ngape ko ngampe nakukufa yo demo nakukufa yo kala nakukufa yo pamba tikana yo nakukufa yo nakukufa yo kala mbana kukufa yo pamba indio les autres que vous êtes individu uyoki imbrique la tête comme les troncs ukusana nana dikamu je suis caution muntu oyo abandaki ntamaka ngenzi kidingi muntu apa aza kuluba ngai nake kukota limite ngai indio les civils les carapati kokoto yo papa iwawa yo yani ngana za ukani na yote uzali pambana kangenga ye maina zwa inspiration ya kubeta dikofi zate tika na ntangu inspiration ngono ayake kufukumina dia awa na mbuka na tika papa nani tika papa siri ndio chance na yako nikyo ikala nga yembele ngai kuvai kisindia mimi rien uza kulubana nani wano kuchambele nani baba idia ukutana kama tandu ndio yangu mana uza kukufa nini uza kufuata mane tika sardini ntuo sala kuna mputu bubani kale na nkulu tunangaya bubani kale bub tala sunga mbisi na shiki bitumbi ya makasi ya uzuki kumani na yeme kule nyoso te yibi makambo asali kuna na zambe atali ni makambo nini mtoto yangai aleza kuluba mwache uza kubeta petolo baba idia di mono danger kibene mtoto yeyo ukota kamdengwana te ukota kamdengwana mwana pardon ata azali ndongo na yo izali likambo ya bangu na bangu mamikuru basali embri yesak ngono le corbeau elele nale metele ale tene abek oyana mbuko yo makame chiko kui dino yo continue kaka na famille ngai continue mukolo mususu kuzwa dode bra tika na yibite yo na sad na kumonisa yo makambo bamoni katuka ubeki yembi tuka aza mutulu kula quartier 5 na kisasa oyi ba veni bimana balabala te yoza kusakana nanga zo kusakana nanga yi okusali loku te ngapi na umila kate kwa na kukufa na kukufile yompe kusala nge loku te adana bandugu na ye ngapi na ye ndubanga te tuke yina biso tuke kaka bon ça va tutiki na biso bitumba tutiki mais butika famille na biso okay Luisa dia kawekwe saka nako mais bolingo peso leki makasi moya kosande museza te mama no akumbaka zemi na yo soki mwa mwasi akomi na zemi baboti na ye baremarke yango baye kolandela likambo bamoni te ezali justement tata na yo mais tata na yo azali moko ya bato oyo bali na kote ya baye mama na yo na tata na yo bakoko balaka te alo basundolaki mpe basundoli yo baye kotika yo bebe na maboko ya tata ngana koki kusepela te umengo ndenga zawana ikambo ingana kuluba kende tutekidiye makambo si esini ngai na dingi te ko no tuzwana kama pe litumba kani na dingi lokwana te tuzakuzela dibala ukumona ndenge mwana ya pusa ni boye kio kumona musufa ye kubaba ayema ukule ngala declare ayo dala boyo mona mwishi ya mwishi mabe ura nile konjele bakudi mabesa ke yo kite yo boyo mona ni mabuga nalo yama na tatema tuke ndugu tikile ye mwana na yai sutuzu tuke
nga oyo nalobi nde yango butikiri ngai so nga nakee na mission kuzunga naza kozunga lupango nyonso okuti ekomisa te matiti boti nakubanda kukombola yepusa nyonso uzali awa me buza kosalila omongo te nakubanda kutala tata nani akamati natikaki nini dibuki wana ya mbila wana natiaki mokolo wana mpona meme na basango leka deja kuna leka kuna telema kuna tala mingi ya kuluba ezali te naza sili tuzeli ebele ezalaki loboso na 1 o dena ileki 3 na sena ileki tuzali kokende deja na batende bakena likambo tuye nango awa tala telemela pembeni na ye boye baluka nadinginde namona mwana bien ikambo zawo akitisa mwana wana po mingi ya kulubeza te yukamata mwana nayo utikala na mwana nayo ubukula ulubaki ukubala papa na mboko ibulingu banda kusakana na biso bubomela biso bandeko bubotola biso bamabele kukata ndamba kiteni bubanda susu kubuti sina biso monde entier dit kuli tunabina bato batikileke bino pela cha kusakana nango sia lusilisi yoza dikamba kulubeza te tata kuluba ata eloko moko te yo nga nalobaki na yo nini nalobaka nini moto alibuso abuti mutu mwana na mokili oyo eza ngai mwana nga nabuti na yo nalobaka ke na kobala yo te nga nalobaka ndenge wana papa nga naza kosala na mission epa na basango naza kokende kuna yo oza koya sika oya kotikila ngai ye nakamata ye nakenda na ye na basango bie nakende epai ye te mutu aye kotikilo nde eza biso tozwi sizio oyo biso tozwi yukamata mwana na yo ukende na ye soki na bamamelo mwasi uza kotia wapi uzonga na ye tukubalisa ye biso moko aza na ye nano simple ngai moko nakutikala na ye ngai nakutikala nakukamata passable responsable ale natikali na mwana biso na bino tuyokanaka na biso te ekutikala mpe kuyukana te buya kubala pa na biso tuyukanaka te tuye kutika mwana tuye kutika ye po azali ya ye mutatiaki ye mupaya na ye yeyu atikala na mupaya biso tuzwi mwana na biso bomengo aza kuzunga na ndako un train un rail ozodisikite ye moko mokoli mwasi azodisikite te yo ozodisikite aza otuna yo bomengo fwandi babote na yo bango oyo bazali awo uza oloba tali kambo moko te undimi oya otikilanga mwana undimi munga tubuta mwana oyo na nani mwana aza olanda kulela boy te salelawa yo leka boy tuki leka yo ubutaka mobali na ndutali yo te yo makambo nosima leka boy buleka tuke buleka tikala na yo tomona yo kone pana biso ukenda kamuke twaye ukenda na bino bukenda ngai maona papa moni loko badukili ngai mwana mpe alandi lungi na yo foto ngai mwana oyo naza kokende na ye esika naza kosala na mission so nalobi natikila yo nani akosalisa ye ngai nakenda na ye kaka ndenge wana amen tien ndilele nazalaka nga mbakidi te anjale kutolola bango malu nyonso tukakukakakakukakale mvivu ngai ndenge naza unyoko mabuyi soku papa bayi okamatika kuyambi bango boza kosolo jisika molo jisika lukuna lufua muntu akufutumuna ngai awazali termine nakomi nakende otelanga na kabuyi na mwana nakende otelanga na kabuyi na mwana saba nakie bombo wapi ina nakamati na ye nzambi nakusadi ngia te baba nakei kaka na kokamata camion awa nakamati camion ilekisinga nakena mon dieu eza likambo pasi te papa komona pasi te likambo te
pauvre type qu'il était, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il autre, hein? Akamataka yo, ayekotika yo na mission. Et pas na biso nganga nzambe. Ozola nanga. Oza vraiment la blessure interne, mais je crois qu'il faut pas t'en faire. Faut pas t'en faire. Parce que biso to bokoli. Tindio na poto, nganga nzambe mwa ke na poto, to tindio na ronde. Osa habitude na yo. Te tomoni te, oza mwana biso, tokoti kote. Tomoni place moko vacante avec ça to bité, toza moto. Aya ko travailler. Mais jusqu'au moment où ironie du sort. Yo okutanaki na ozobenga mwasi na mais en somme c'est ta mère. Monsieur l'abbé, non, non, qu'est-ce que vous me parlez? Nde maman ya botinga. Non, non, monsieur l'abbé. Nde maman oya botingai. Non, 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 monsieur l'abbé, explique-moi. Nde maman oya botinga. Ah, monsieur l'abbé. Non, 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 non. Si, non, monsieur l'abbé, non. tu dois m'expliquer. Si, je te le dis. Nde maman oya botinga. Oui, c'est ça. Non, monsieur l'abbé, pourquoi? Ah, allez. Non, 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 fais pas ça. V12. Non, non, nde maman oya ngai. Non, c'est pas juste. Non, ce n'est pas juste que vous me trompez. Si, non, 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 je ne peux pas te dire autre chose. Ce n'est pas juste. Si, je ne peux pas te dire autre chose. Non, monsieur, non, mais c'est ça la vérité. Non, 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 je ne pas réel. Je ne pas réel, monsieur l'abbé, ce n'est pas réel. C'est dur, mais tant mieux, c'est 12. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel, monsieur. Non! Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mama, no tutika zo pasbana likolo na ye wana. Ino totika mama, yakafumbe kuite. Yakafumba. Yamba yakate kuite mama, kuite. Mama botela nde boye. Eh mama boksi tout seul. Les jeunes garçons là, abimina maman na ye. Hein? C'est ça. Les jeunes garçons de la qui fiancé na yo. Mais ça maman bête na Paris hein. Bête on a détail ne ba maman ni ba mikuli wana ba so ko bebisa ba jeune garçon na Kinshasa. Bon ba mikuli ko. Bon luka na entre bino kuna. Ba maman ba mikuli. E kasiko. Ah oui ça maman on a trouvé ça mon frère Claude na Paris. Ba 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 linko kola te, ba linka ba zongela ba na mike ba kasiko ba génération. Hein? Génération on a ba zo kutana na bana na bango ka o ba bota batika.